Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki, fin. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision na TNT, décoder la TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menangate, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apese la siko. Balanda panza sangwa Kongo ne se donc abomoni na kota ki botani na bimi la to komina suka ba solo bomoni na committee bongo yum to kota adulte so ko di de talio awande masolo Seturi Gerando toi la métro Anvers Château Rouge pembeni pour koma awa vraiment na bisino bomoni na kota ki botani na binde na bima étoile d'amour top pour des médias. Gisèle Ebumba, les véritables diamants, Blandino Sako, joyeux anniversaire, la Beyoncé de la presse, et Bemissa, mon couleur d'origine, Dodi Biokissa, merci. À toi, la salon Godé, salon solo, et Katamé de Gimsuki, Bisso Nabiso, Bata Kombo, Toyibana, Nandenga Mabete, yaka façon là pour comprendre balanda pendant ça Congo bolinganga mingi dizi dizi zomona ti yango ta bode ki manie o totrikaki te le meilleur venangai Bachala le président Yolo Providence Maoka tanga suki pa ya coach Kimani ba profila boye bonsa le bogo simba koto pona bato baotala ils ont live, vous avez live. Vous avez la coach Néa Bomisinga. Vous avez coach Bomisinga. Ouais, coach de la coiffure a confirmé que oui. Oui, mon at. Yangouana. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le coach Kimani. Merci grand frère propre, président Nabiso Moko Yabana Yolo Nde Makambo, Yolo Providence Nde Makambo. Vraiment merci. Venanga Bachala. Merci Balandino Sopanda Sangwa Congo, étoile d'amour top pour des médias. Gisèle Ebumba, les véritables diamants. Venanga Bruno Belli Kapima. Et les grands coachs Godé Kimani. Yeyo. Vraiment, si vous avez un peu de carte à il faut boire à côté. Toi, on a Seturi Gerando, métro Anvers, na Barbès, et Kangama. Bon, il y a Penza, on s'en a bien suivi qui toko. Après, ne va pas faire un solo. Sur le cas, la salon Godé qui manité, il faut quoi faire. Richard. Merci. Et FIFA la musique, Mbujimai Zahir, merci. Vous avez belé. Vous avez la finition. Voilà la finition. Merci mon coach qui m'a avec précision. Il a représenté. Geni Waramasamba, Geni Waramoni, le grand coach Kimani de la coiffure. Babi, bien akataka avec précision. Et puis, Azaganama douceur, mon boye. Douceur, on est en train de coiffure.
douceur wana eza na mi ba coiffeur alors douceur wana so bolingi ba coiffeur boyo kala bino sonité so moni omoni pendo lingi ozwa moi technique yaka pa coach Godé Kimani ozwa technique ah pena technique ngam na zo solola bino na simba apé ciseaux donc cela veut dire technique on a za na ngona coiffure coach mutape sangango biso to aki bato yo to beta numéro ya beta abeta 10 biso to beta mipanti ezanga nini ya beta 10 coach abeta 10 biso to aki bato to beta mipanti na ye alors siko tango ya travailler wana au dribbler biso to tala ye to tala na songe mais to ni ko bisa yete ke to so maele mo na kati na bisino ermo photo solo la boy puso la bien ndako sanda kunanga coach tango okata biso to landila yi on a des besoins oyo kaka ya des besoins wanga so des besoins wanga oyebi masolo so ke za yo so za des besoins wanga oyebi masolo coach Kimani azokata suki biso to tala ye na mpandi to landa tozo yiba technique na ye ndeka ya kana shido ndeba maiso baka so ba bunda awatala pe moninga ndenge wabeta lokolo ndenge za be biso pe soka sim coach asimbi sizo to tala pe ndenge ni coach asimbi la sizo awsala ndenge nini alors na sepela na kutana na collègue na moboye na mona penda awta pe na école ya Godé Kimani vraiment Yann lion de la presse biso nde makabutani babongolinga na coach Godé omoni na bongwani webinga na suge berit taka ni na komi bongo yo lulanga te ozwa 0 Lion de la presse Nde Makambo. Merci coach Kimani vraiment okana nga mingi fuka tangaka suki lilope comme par exemple par hasard mais boyebi ka nzambe na bongsara ba makambo na ye na bimilika coach on dirait coach ayebe liloba ayebe kolela nanga coach pende be kolela nanga nga nazoya ka bonga bitin faut moi contour manini mais coach a bien accepté sanga asalango volontairement parce que dans moi na oyo coach faut tanga pina na kata liste bastar wana sanga pina na kata liste bastar comme ça tout panza ngaka merci bilo bat boluba ke lu oyo ezande mona ya redi ya misi ezande moti yande moté kaya man fouya koto babongsa mande fois le coach de la coiffure yo Godé Kimani azaye moko na Paris ba coiffeur parce na bango belé mais photo ndima musala ya ndeko yé penza tout le monde a ba œuvre na il y a pas longtemps tout le monde a livre au sala pona yi merci ba l'indépendance en Congo ngala tiki bino mingi étoile d'amour top modèle des médias le véritable Gisèle Lumumba diamant noir Guilain Lobota ngapenda na komotika bino Osako Blandine Osako joyeux anniversaire encore merci vraiment botika la je vous love je vous aime merci ciao ciao. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal.